Capage TV. Capage TV. Lupango yo vandi ato lambi ozana bobota bolingo kabila bango nyonso tuté po kosila na nzongo. Amen. Opesa ta 2 3 4 yokanga très bien. Yo moko kozala ka zoba te ke ozanga provision na sécurité na yo po pesa bato ba sepila lo bokelela. Ba kabeli ba sekino ya lobi. Azala ka zoba. Capage TV. Bagara ko luka vieux kwa moloni. Amen. So bandi ko tala moy akosala 10 ya fufute. Akosala di panyangu bati. Moloni asaka mutu na sena Congo. Cheke bwaka. Soka tene bande na pourquoi moloni soka zolo na tala ka sima te ndinga fukendi. Akomona ko lemba na kokate ngamo na trajet terrain o yisima. Atala ka ndinga zocha. Cheke ma. Mutu na se. Soka suki si mona tomboli mutu. Jama tala ka kota zo kenda tala ka kota bandi da kosala. Cheke tisuka. Aboko tala sima. So natali sima na kolemba po elekinga ndenge vie eza kotala ka makambo alobi te kotala ka charge ya famille te tala ka nini na kosala po famille sa solution. Capage TV. Moko separa na muta kufi moko na nzela ma ya bungi na samba saba mona ye botika kana matanga amemi dignité amona ni te makena dignité no baba ko baba zikisa tala ka po bosambwisa. Asa bafungura te koma bien. Ke dépasse bakundaka. Oya ali manaka vedette soki bakunda e mabe mutu to ko référence ko le kabato ba ko kunda. Boye ko kunda mutu mususu koma vedette on a sali bino lo côté boki tala ka po bochola. Dépasse bakunda. Papa te parce il est tombé te. Tala nanyo. Nde. Tani ba sala ngo bien te. Marie ba bien bien. Yo kabiloko. Kwa kenda na mai boyeba ezate bana nzambe na yeko betela bino lisolo ya kitoko ya esengo balobi tant que tozo respirer to pesa nzambe merci to kumisaka ye na tango nyonso po yende azali maître ya temps pe ya circonstance na yeli bino mama Julie Doris aza moyembi kati na nkolo ayeli biso maxi single oyo kala mingi te bokomona nyonso ezala ba concert ezala ba présentation mais na minutes oyo na ba plateforme nyonso acheli biso asifiwe acheli biso sondu moi acheli biso bijou ya motema bana na nzambe en tout cas banzembu wana ezali na réseaux sociaux ezali na YouTube na ye soko obikaka Julie Doris obeti okomona banzembu nyonso kobima soko ke na TikTok Julie Doris kaka banzembu nyonso kobima ngama ma Capage na ko senga na biso nyonso kati na lingomba to s'abonner massivement to yoka banzembu po to encourager mosala na nzambe ekende liboso mama Julie Doris bana na nzambe ya bangoyo ba elio force to s'abonner massivement ezala na chaîne YouTube na ye ezala na ba réseau na ye to yoka banzembu ekozanga te ko zongisa lokumu epa nzambe mama Julie Doris ye wana na présenter bino bana na nzambe to chaye poa et puis nzambe akozwa lokumu ngangwe kokie bwana bana na bato bakoyebisa papa olobaki sala cash business. Ngaya rubi mama Cynthia kapasi kwa na cash business. Ebo ibusoto, ibo saltri. Ya wana bana kini nyonso, oningi uza na propriété, oningi kitie kwa za na ndaku note. Pesa za te, puku, muselekete, poussière. Iza na ndaku note, benga cash business okuma propriété. En tout cas cash business. Bufanda na bino. Soki na lubi bufanda na bino na domaine ya propriété zande cash business. Soki oza na poso bureau ya poussière. Ba nettoyer poussière. Bureau ya bichekwa. Ba lungula bichekwa. Bureau ekota ba péché. Ba lungula péché. Ba spirit charité. Ba sala chrétien. Neti basi boy. Ba sukwelo mwasi. Yaka na cash business.
Capage télévision en tout cas biso lelo na pasta tozala na bisengo na biso Suka. tozaka ka boye to développer kaka tozo mayele du jour au lendemain mayele na conseil et si la raté pasta te yana l'air moko boya ko yeba mabe mboka soko boya ko yeba mabe ya mboka pour mon avis no esengo c'est plan makambo zo kene libusu amen yokanga très bien amen Capage yana moko zo ko affecter batu makambo ya mboka makasi so bandi ko yeba toza pi to combien pour ça la nini ko bela souci OK santé mususu ilunga ka partir la soko yebi ka pa na sengo vivre ici oyebi yango peta solo amen toyebi ke difficulté eza partout okenda toki wapi difficulté eza ngaka te amen mais yeba ke nzoto na ndeza apprécier amen mama yo kanga très bien toi na lero yo sepelisa yo na sengo makambo yo omoni soko zangi tika na souci ko luka likambe ko pesa nzoto raison amen mais ko lata ngambo mboka te OK sana bolingo nde ya mboka ngambo mboka tika bato bazoli ya mbongo na nango Comment comme nous ba na comprendre ko na lobi lupango yo vandi ato lambi ozana bobota bolingo kabila bango nyoso tuté pour kosila na nzombo amen o pesa ta 2 3 4 yo kanga très bien yo moko kozala ka zoba te ke ozanga provision na sécurité na yo po pesa bato ba sepila lobo kelela ba kabeli ba sekino ya lobi azala ka zoba ebi ko bomba te o pesi bango po balala nzala te po yo zwaki tango la mungina tango ko defa mapa bolola lamba isese mobimba ebi ko bomba te o bomona ngine na lamba ki na cheli bino o ba ke merce tikali pia ka pasungi biso bimi bolole ya mama o ka tala bobote komisi ye bolole zoba nyoso mi baina kati o soroli bobote nda ya na bolole ti we bakate mama bolole la tanga moye moko te bolole fa bima bolole bobote mtasaka liboso tala bobote abimisi bolole boboto ko papa yoka makam na Holanda na zombe to masolo soko yokinga yango mwana mukindenge ezawa amen mama kende mafu tikala na bolingwa vina yo lokwa momeli masanga ta langwe ya ba katembo ngatiki na ndako selo kuita na esong fabi abina na koma na kuita yoka makam na loba zana mo bini ya kuita ata sidi mbongo mazobina na sa kuita zo mikenza makambo ata monite pese ntoto esengo peso la kabarma na ko yasulo lobi na kopite mbongo iko lango lo basimbisa kiye ti azokende yomeko yana sa après kuiti na kufuta ndengeni malaki mutabarma ake ko kwena yoma matiki mutabarma ne sengo maso kama na ko yasu lobi na sepe na baro na mbongo na ite tikala boye na vie amen amen n'était sans comprendre oyebi positif dans mes manios amen kota mwana négativité amen et puis boya batabilela la pembe na yo to le lande sa matanga on comprend ata boke mon amité courage chaque jour de mon anaté to fongo ne nzela pour le besi et simba oya lela ka kutana kana beshek osololi nazo meto masolo yango pena Capage bagara ko luka vie c'est quoi moloni amen so bandi ko tala moy akosala 17 ya fufute akosala di panyangu bate moloni asaka mutu na sena Congo cheke bwaka soka tene bande na pourquoi moloni soka zolo na tala ka sima te ndinga fukende akomona ko lemba na ko kate ngamo na trajet terrain o atala ka ndinga zocha cheke ma mutu na se soka suki si mona tomboli mutu jamais tala ka kota zokenda tala ka kota bandi da ko sala cheke tisuka aboko tala sima so na tali sima na ko lemba po elekinga ndenge vie za ko tala ka makambo lobi te ko tala ka charge ya famille te tala ka ni na ko sala po famille sa solution so bandi ko tala munene na famille na yo ko bana te o ko lembo ko kimo ko kufa de fait ko yana makanisi yango moni ba challenger ba kenda ka saba ba likamba kedi amen akenzela mai sa yeba na susika na ko ba panyambisi na teka so ba sinyango tango ko mbongo ateki base mbongo base ko somo trajet eye kaka ngana sinyaki nzela mai ndombe na teipe na zongi mbongo pesa parce que maye amen ya ko bankisa mutu ke soko sakai na ngana ko lunga supa na ke kuna comment mtakoma na mbongo mebi tumbalinga kate babu nganga ukana komi na mbongo garde ko yaka bunda
oye moko poza mutu no maboko pourquoi ça osani mbongo nga kubitumba yo moko makasi babetanga te na signaki mais soko mina mbongo na bunda sute ino de bobu futa bato bayekola makasi babundela yo de mona ba garde corps banane to bazo lingela ka ko kengela yo kama no olanda papa kwani okomi na sécurité mbongo bombe peso kilo yango pena bakengeli wana nyoso pete balingi yo bango penza kaka bango nde bako transmettre sango na mukulukusa na faillite bakete ko pembeni tika boy nazo beto conseil elili na moko na za ennemi na bongo bato mutu ali mwaka na moya yaka na piyo abungi kotaki opema yo yebi c'est ça bakuru mabe yo kama kama to solo na 1000 fois oya zo kengela yo kengela ye kosaka nyonso te pembeni na bato pona confiance ata bazokosa kolengola yo batraitre ka bango wana tika boy papa bango nde bato bakopesa sango na olobi yeba paso batamaki na sécurité selo bato tomona ba vende to babimisa buso bango libanda pe 10 à 15 on a avoué ni futa makana ye dikam nepe ba yeba te tikeleka ona kokobomba bango te tikana na loba koloba mabe ya muto bombo to pesa le kum yozo sambise po zaka privé na ye keba oh prophétie tika boye doka kura bino nde boye bakete nazalaka na ye bonga na ye bien tokena na ye boye oh yoki na batu comme ekenge souligner même ko sumba na yo eyebanaka te tika boye papa mama nasola nye kaka bakobi biso makambo bolanda lokumu na ye te nye na ezalaka akoti porte d'entrée John akotaka na toilette mais tama kam nalo kuru moko mabe te obre plafond mama naloba wa on dit maté ya John yo kama kam naloba o solo li penza oza mokonzi oza la nani oza kana bato so likambo so sala evitaka o solo li nazo beto ma solo seri o solo li ko pastor kangela yo porte amen yana makambo so sango lokana na kati ya cercueil ata balelo ti na saba kendaka na mwana te na mwasi te mutu ye moko te bon mutata saka mobola osomona locataire na cimetière jamais ndutu kolonda ndaku biblo no mona basombela yo moko jamais okoza mokeli na moki mais na cimetière mutu ko makolo pa boka makambo basombela terrain eza bemba liboma yana mutu mo msamboka basombe terrain po bakundi ofele basaka te tosala ka pesa mbonga libulu me liboma sa famille bato bene croix rouge mais babengi bafuteli bango mbongo bakundi locataire azaka te yoka maka sinota ola na kimia te oza déranger futa mbonga loyer chaque mutu fuba futeli akena kimia ebembe moko te kende yango moko bakendaka na bato mais l'air a suivi etikala isolé mutayaka te bakendaka te atomoni basalimoni moko sepere na moto akufi moko na nzela ma ya bungi na samba saba mona ye botikaka na matanga amemi dignité amonani te make na dignité abobotalaka po bosambwisa ase bafungula te koma bien kende pasi bakundaka oyo alimanaka vedette soki bakunda ye mabe mutu takozwa ngo référence koleka bato baye kokunda boye kokunda mutu mosusu koma vedette wana asali bino eloko te bokende otalaka po bocola te pasi bakunda ye tala ye nanyo tande basalango bien te yoka biloko wakenda na mai boyeba eza te amema trace ye wo mikutsa bakuru akomi boye yoko makambo na oloba so zwango kuna zongisa ngo kotoyo amen mama naso beba sérieux zongisa ngo na bomoi po kengela muto akomi na ore ya likolo même mwana ye propre bolingo esili te mais ake ekomi na kenge nandeni pastor mwana yo ya solo ayena banani azan o aye moko umana ata kosi boko tsaye ya na garde corps moko za teti même mwana ko gifler loi ya papa
akoloba pete akoloba pete ngam na tindia fuye mwana si yana bakana mususu atali ti so patron sali échec biso to longwe oui fona fuye mwana ata po bolingo papa tika libera mais bagarde ko la vision wa mayele fa fuye soki mwana eko kuta no bosolo to tuni basimba ki hote soka ke longwa garde ko Total Solution eye na ba solution nango ebakisi lisusu ba service boto nanga nini ngamba makapash na lobara pamba te po Total Solution na Brazzaville na Angola partout boko benga solution ekoya et surtout na 24 communes na biso oya RDC Total Solution ya Kinshasa Total Solution na biso RDC pour va se déplacer rapide eye na ba caméra de surveillance olingi surveillance na ndako olingi na boutique olingi wap Total Solution eye na yango ya munene boyebi kutu wana iratarate ba panneau soleil niveau ba ko implanter yo ba panneau olingi ya capacité munene tikino makoki na yo kokokisama et puis bazana obligation mon côté na ba prix très abordable. En fait, je connais Total Solution par l'intermédiaire de mon frère parce que mon objectif était d'obtenir un objectif qui puisse m'assurer une continuité dans la fourniture de l'énergie. Et donc j'ai contacté également Total Solution et sur base d'une proposition technique qui m'a paru plus détaillée et plus professionnelle, j'ai fini par choisir Total Solution. Finalement, j'ai acheté les équipements et Total Solution est venu installer, configurer tous les équipements, panneaux solaires, la pile lithium, les convertisseurs. Et depuis lors, je crois depuis 3 mois, on est content d'avoir un service continu en matière d'électricité. C'est quoi? Yoka kuro bozangwa. Mona ko ba continuer longola garde ko. Mona ko ta bonde. Changer mususu. Ba porte ba traître bandi ko ya. Mais na mwana na yo. OK. Pour cela na bien. Akoyango pe bien. Pourquoi va fouiller yoté? On t'a fouillé là-bas, devant la porte. Bah au fouiller le quoi battre sur tout est. Il y a une place où tu vas aux ateliers, mais pas coûte un peu na papa, faut garder qu'on a fouillé. Aussi même on dit que attends na maseki, attends no oh t'es papa na ngamoté. Il faut au moins na sentir que ba battre la papa. Oro yo amoté mama be. Ako perception to kuta na papa, ako perception kuta na papa te bon mengo papa te bon mena nzoto te na mikande tikali ya bino. Mais bon ya papa il peut moi ko sacrifier papa. Batu balanga pour. Garde ko papa na za moté mama be, yende mutu. Na muna longo apete. Papa wana mutu tezo kengela yo. Pona ni yaka, pourquoi kenge au salabo? Te mo continue tu y a été na soka zelo. Non, c'est mon fils. Okolongwa kate. Ando gangelo mene sengo. Madame tozo kengela biso bien ye. O ba ndika o makambali ko ba konzi ba yoka. Nana makambalo ba ta 100 millions. Nazo betre masul so ba kolanda. Kulia yango. Soko ba niko mata keba. Soki ndeko valia yoka ka oyo. Comprendre makambo. Ina yete na ba konzi na banana. Batu nyonso. O tu bazala. Na ba batikani. Na ba kenena guerre ba bete. Musu ba kena guerre ba beti bango obie bu kami panzani bakufi. Porte d'entrée yemoko. Tika papa. Yo keli kambo za mokonzi. Oke na place o ba tielo kwa yonde représentant. Okwe mokonzi na yo. Kengela makambo nyonso. Avoso na mutu na okende talaka attitude. Et yana ba mission mususu muta tindi yo na tio na piège. Pe lingite simba po za site ko le kaye. Mendo ke na danger so ba tindi okende te. Mais ceci ne ka simba te. Bobo te lo kumute, mais mo tindi ye. Ba tie na poste on a pas de concession na likambo wana. Mais a boy mutango do za raison po lo kumune mata ye kita. O de intérêt abino nyonso. Yo kama kama okena. Nana ko kapuru. O suka na fama. Ba pesa matui. Moite? Na so bisayo. Na ba nomination ya mabe.
ba nomination à liwa tika boy lungwana yaka awa pour toujours kende mama ke ba pe na moto ba nommé à boy poste c'est que parce que ça la koyi oyibaka pourquoi boko mata mokonzi ngana tika la kaka mayo kama kama naza clair na message na oloba nana koyoka nani akoyoka ba rendez-vous to bela ko masolo ba chauffeur bana belé ya basi ya ba baby pour ba chauffeur oui laisser aller ba parents capache rigueur fait tika la kalibela amen côté bana no baza côté molimo no eza oui bité après mtozane no reflète na mwana elongi nonda metika na mwana attitude nonda metika na mwana soki osate bota mwana o changer comme bota mwana ngandi ye pourquoi on se baba ki bomengo nangeza po na bana maketu bana ba mona ngote mwana mususu ko bebisa na parent longoli bomengo pa mwana na kopesa so nete fo bande ko nanga to bataliba talibanda meto ba ke no tuni obota baka na bota me yena mwana babe bana pourquoi bika na bota pona chama na muki maka musu ne bebisa ngana ina mwana papi mkolunga ngai te Boka bakuru. Na nzela mwana yo ko so mabete. Position yo ko so na mwana tanko bimasa na batu pe ba pile robete bango sekenda kuta na papa. Na batu na ndeba pesa piste po makamba papa kwe ekweya. Ukani pesa na sasa kuna sipo. Oyo so bile bana ndeni ipasa mwana. Ba ko pesa piste. Pesa piste. Mwana pa ko pesa piste sa yeba. Abeteli ba pile kwa kuta na papa na ye. Ba nyeso babanga papa abino. Yo ndeti nga mwana ye. Okuta ndeni yo ko apena nga kutoza boye position te kami. Yana batu musu ko mona ndako te selo ka maluba baby plan nge chambre za na porte toilette maluba ko ke fu efundi. Obete mutu di solo amoni chebino te bi ke bazana ndako etage obete so batimbe ke bazana ndako ase na di solo. Yoka ku pasta o solo li solo na li solo kaka de fo mutu yango ba mutu nyonso te donc mususu ku na veranda te me libanda lopango nde yango sko biloko nde fo yeba po kolongweza jeu de risque tika bo pasta kolongweza ka risque je net jeu dedans amen muta kengela kango makasi azata par kanzama protéger eza okosa erreur mo sa oyeba parce que kwa facilité ndoke parce que quand la sécurité ndo bungsi vie parce que on a danger de sécurité ça OK mama na jebisa soko yokinga amen omoni zaka na loi moko na vie omoni na kopesa ngo d'agini pour batu ba comprendre yana batu misusu ba kolanda bozwi na yo batu misusu bolanda nde molimo na na batu tozo ya molimo bozwi na molimo baza même na famille tika misusu bazwa po ba senga mbongo na yo bazolia misusu bazwa na sushi olongo baza na kimia ato kopesa bango te kufa po miteme kita bango nde ba mona ko ba ozo gêner bango na mona ngo ko ato zola ta komba famille na bango na bino kilo mozo gêner gêner bango ozo gêner il fallait pesa la yo mama na zo belo akolo bango pe boyete akotemanya na miso batu wana ndeko nanga po asumbana nganda sango ekende te mais na mutema ozaki nemi mais na boye selo ko publicité na fête ko ya kolamba occasion kaka ya molili to ya butu oleki alalaki boye ba tiele poiso te famille to mwana mwana ba papa belé ba kufa de kwa bobota famille ba yedlo muka kolia muke papa mekali yotoyo tala makemba na oyo papa nanga tata libwa makuluta umenanga yenda lamba kana biso ma mobomi ye libela kama zo to masulu ena bande musiba ofanda pa na bino njoka ndi radar mboka lokwa foni nazo betelo masulu kondima nonga te tika bo pasta ça clair awa na ono ba makambo yo ya sécurité ya via mutu ozo jalousie ozo sunga nazana makambo ebena ko ki jalousie to kanza kaka abamba katombeli te ki jalousie na ba faso belé ya flinage muto pesa ka repasser lenge lamba oyibilo ba pesa tachaka wana pe fena ko journée pasta tika boy mama bakuna ngango confiance et les kati
naza clair yango ena makambo mosusu ezaka mpenza boye fo ezaka na oyo ya yo mpenza ya sire ena ndeko mosusu abima zoba me azala no pembeni bandeko bokona bango na piaka oyo abundela one baekole oyo ozalaka na rien maprotege yo ayeli bolingo andoli ya mingi tando otambwa na sango no nde lokumu ezomata amen wana mutu wana ndeko na ngai akeba te boye opesa te opesa eliza libanda 100 me na pembeni yako biso ya opesa yanga moke me libanda azokumisa mingi mutu afamille ye wana titulaire nome ye yoka balika titulaire nazoba te masolo seri ofungolanga mémoire vamako bolingo libanda atikela bato misala tika boy obebiselinga musala mpe musala no ekufi me na famille fokeba amen wana famille eza attention ok na place mosusu otinda bato misala place mosusu otinda bato famille ok okosangisa mene kenge place mosusu bavile droit te si kabola bango kwa limite océane afrique pourquoi batikala couleur moko te me bango tu mai mokolo mokela kabola limite océane moyen tikala vert tikala noir me bino nyonso mai soki na koti ya seke pacifique soki na koti ya mer rouge soki na ya fleuve congo bino tu mai akabola mpe mungu adi différent mosusu sa mungu mosusu mwandama mungu mosusu mungu makasi me nyonso tu mai foyeba oyo asala mokili kabola ezokende kwa kiseni surtout nga na kabolaka te kabola mosusu koti eti na chambre mosusu zala na salon mosusu na veranda mosusu libanda porte sangoka na libanda porte namona mutu mosusu aye olingi obima fano libanda nazoya okangi porte mosusu aye te yo ozelenga na kati nazoya sa okontrole bango tu baye kotala yo koma confiance okotie na kati mosusu bito bima libanda otie mpe kadena mais tension mabe aye nango te yoka ku osolo liko naza pete yoka makambo mama ya makasi naza oyo eza bakuru moko soki oyoki nga okomprendre kolande bakebeli beti balamba te nyonso bayela kolamba te tika boye pasteur mama nazaka claire nayebi te koyina bato so okomi na 100 francs moko okoma na kilo bato makasi mais kilo ngo mpe memo na kizoba te mpe koti mabele mbango tika so bomengo bango balia tikalaka moto nzambe apesa pene amen yesu azalaki kolo mokili aformaki badisciple mandomaki message na ye moko eza na valeur kolika ya badisciple tanke naza toke mpo bateke navandi bino bokende bosi boyebaki bosi miracle pourquoi ye moko tanke oza sala amen afanda tatinda toke bapaster alelo miracle esema asu mingi te bakoma kotanga baverse na bi na chombo bapaster akaso asimbika kosimbaka bible ofunga verse to te déjà bible nde basala ngo sacré soko osimbika ntango ofungoli miracle ya eye avotanga yoko sobika mutata tanga boye na verse déjà amisa android tikela bandimi mote fosa na bible oyo moko osimba owumela nango nzambe azosesufina na bible te modele amema bible ewumela akembi nango tikesa miracle yo chombo ye chombo so kabele bor moko kitoko iphone kingani azui akala bwaki atie so makambo bible na iphone distraction tant bani balula chombo na ya na vrai chombo na verse ya miracle sigi ekomi kolula parce bolingo ekote wanene besisa miracle nzambe ezakande na souci donc passer misika bible atie be musango tali buko weza rappeler mystère yoka bakuro batu fo boyebaka makasi mama naza simple awa mate ezokende pena na ndenge ke bino nyonso bokoma na sécurité moyen papache intérêt nanga bomengo te bomengo mutu kozwa oyo azwaka $10 na $1000 na $100 $100 tuboyi te oka tokutana na ntongo aseke nzambe apesaka mpe pema problème eza ndeke kowumelezaka mbongo te mayele kobatela mana makambo nazoloba awa mpo bozaka sosi kate garde corps sengo kati oza na sécurité tato ozomema danger bakokoti mabele lobi ozomema bato bakolivre yo lobi ntango kozala pembeni ozopesa basekret oyo bango nde bakopwata oyo lobi babima na basi sa toyeba banani bapwata bao bazalaka nani azalaka garde corps
Madia Kambo, à la pagine de Zanayo, Makino porter pembeli, ça peut penser plutôt timbre qui me tient à Bimana Bassi au temps. Yokakuru. Maman, secret, foyeba. Sekele, Maman, sekele. Moi, nanam kuto yo botia comme longa inatongo. Non, le belo. Au solo liko. Nazaka clair. Kozaka na confiance même pas moi. Mais linga moi na uti na yo. Kaba na zo mama kamba peta. Kolonga izangat na koya deux fois te. Amen. Nyonso na osala ezande nzamba tyango na kati na mapesa. Amen, amen. Mais sécurité likambo ko pianga confiance na yebité. Na bato ko bomela nzoto nde place demi bazo mama to na loba wa sans vous flatter. Nazo loba cœur ouvert ni contre ma famille ni contre quoi que ce soit. Ozo solo la. Nazo solo makambo ke sécurité na yo po kufa na lero nzamba linga. Eza mo mengote. Eza banzela directive na ozo mona. Amen. Ozana bato babima pamba ko bazanga tina pourquoi ba non faut tout na anuni na nini. Na nini papa. Anuni na makambo na loba awa. Kapashi yoka ku. Zana bolingwa batu bomba kayo makasi. Amen. Kozaka bilia la tene sengwa bato ta babengisi yo. Yo kanga très bien. Amen. Liara na place bimisi mbongo me ba mono pe trop fait les kati. Soko ye pa changer mo tinda mutu ya tekena tindi na. Fiti muso ko yebo 3 fois bando tinda mutu mukola ko yabo sale boy. Soko cheka boy na ko pesa autant. Soko place bili ba kufi. Na bi place na lele loko te. Comment na beli poison. Mingi ba lia mo na ba famille te, na ba camarade te, na bineni. Na musa boko za boso la kamera ko jaloux na posa na folongwa. Me bo futa makatala. Na le makambo sécurité et na mutu musa tushaka cher ko atushaka salaire ko leka yo mais na musa za na jalouka place oza quand il passe au vendre zo pesa succès na compagnie or là c'est prenga zo zombonge beledi ko la mutu ndenga za ye ma be faut me bacha zoba compagnie ke na ko kwea miyolo olongwa ezapenza yo kama makambo kapage o solola na okene makambo ndenge za makasi ena mama Mukile banana dana Eva. Mama. Dika batu bai bakati. Oh na kaini na be. Bo me woni bachaka na bangi ka. Moye. Me moka bo mamuni muninga. Kana nezaki andunda te. Motema pasi koma bakumisi muninga ngala kumisinga te. En. Ko bo mi bandaka na batu bakanza ko bo mi bandana mbongo. Ko bo mi bandeka kana misu bakumisi ya muninga yanga baboyi. Ndunda nde bomisa muki. Ndunda. Basi peki ne bloka muninga nika doni bien tant que ça la mbeka pa nzambe nzamba tali ya malamu ya ngoyo or okuna asali ka ko ya sala ki meteme bimaki mabe bimima mabe yo kama kambo za tambola ne kenge amen kola muki alingi biso nyos amen mais biso to zape ne kengo biso mo pesa c'est ça comité ka te ko le prier ko za ko azo capage yana makamusu fotalaka amen mbongo kutezaka soki zo mata so tala ba mbongo tozwa so zo ka ba mbongo mbongo na niveau mabo échange ka ba poche oui yana mbongo musu tiki na dollar motiki na poche si musu te ko ta poche ya muke musu musu te na moni go musu ko vai tena tika na ndaku musu te ko sana mabena kino bomba ngona banque go uchango ta na chombo pourquoi monta na monta yana monta muso tena ndaka to tiki ndako polelo kubanga te musu te motenda ko ba fona cha kadeno ko ba maki angando soko simi motema pasi nata yo makam tolo ba oso solola komisa vibo chaque likambo zo mata pam ba donner pe ya ba échanger de to changer ba poche $1 na mbongo OK $20 salon et 100 poche muki boy tatu kuna so na monika ba to bele na ria bisi fona ko tshoboko na poche on dirait na zo baka nzoko na simbi loboko ko tate 5 bout et ko bunga malgré tout 15,000 francs na poche à droite amen so comme na $1000 on so bisi na ba tout faut mena louer moto pourquoi non tu peux na poche na simba bakata nga loboko bongo ekwe pour na poche boko dende ekwe mbongo moko montant différent calcul différent bombe dit différent des peu grade à vie faut matana en tout cas solo la makasi nazo betre masolo ka simple grade ko esangebe mokili faut kengela kala makamususu ko zarasu ndio zaki na famille zana bango me koma kwa libanda na bango koma ekenge ya yo moko makasi comme si bango binemité mais prévenir webi porte d'entrée te bako za ba innocent ba utiliser bango pour okufa so comprendre solo la ko amana toni makamusu faut ça menamaka pourquoi ba porte musu mandako bachaka 5 salons
moyen ana moko yaka kofanda mpona bato nyonso place mosusu moto ayaka te ye moko mais mwana va kota fa beta kokoko tu fais quoi va là-bas asisa makambo kana tu mosusu pena papa so afuna po to coach place so resonner nini sécurité ya ye moko bimaka rare ba comprendre ka ote même na bato zana bango amen nzela na obaye ba rapenda position ti amen lelo pam lelo kebule bozongi boy ko beta rapé ba tout ça munyo zote ndingo utaki na banzela ndingo zonga ko ba position vraiment on comprend ba ko détecter na zolo ko ba moni biloko po bizolo nde funda biloko na nzungu mikila ngombe ndunda omoni te zolo fu efundi makamko lo ba ke pesi chema bakanga yo me batambo na ote na zalaki aseke ah soki boite to c'est 3 places moko piège au poita coup d'écran amen mais na simplicité nyonso elle mo peut camouflaka kamino moko boya mo zine lo mo patoke même makolo bimisa batu na complication pour ba comprendre ote oza na sécurité amen so ozo comprendre to comme na lero okeba vous comprenez non? Non, comprendre. Ko peuple la moto mingi te na nzungu. C'est no mer, so kina fufu ba ina ngote. Et aussi là. Na ko peuple na ma kwa kotoka, fufu na ne comité ici makala ma etoki et diminue. C'est là comment on a fufu après si BP et PP. Nous comme ça. Nana ko yoka. To popola sans comment na fufu. Nde yango. To la nzara. On comprend très bien. Boye loko to funda biso moko na famille batimira ba position na biso ko basisa biso mbongo makasi projet B ebeba to pour ça tout monde ngana pola na sorti nyonso na bisa yo makambo na kanyi mutu mabete eloko te ofungoli kaka Arsène koma mayele na kosi Arsène yango base vraiment koto kendaka verrouillé même famille moi si na yo atoni bango tina sa so na bomeza na limite amen tela yo ndelo kapasi zo betro masolo sele famille mobali ndelo na zo betro masolo yo moko famille na yo ndelo ngaite kolo mokila sala bibale machela ngo basinya ndelo oya suki awa oya bandi awa kebo boye pourquoi comme la chande mabongo ngapona chande te est-ce que aboya batelo ngono fefe kota no seya jamais na tela ngonde ndelo mais bato sezo kota telongo fefe to kota se o seya mai comme différent bana na banano yamba mtu mtasana catégorie bo yambela ye ndelo mama kokola bana ndelo suka na ndelo keba na mwana ka kutuna makambo bika ko tunote babi sakena batakulu na kamwasi usola ina nani tunika kesho msa ko tunika usola nani kaka no ya ka kote mama dudu siki batamwa si ba maliki ba funir mwana ko tsungsira ngoyo kesho msa mwana ko tuna za inonsa ya mwana ko ikuna ko répondre ko la répondre ite mko ba kukuta na susto ke konja ko beta wonde ngo pesa ke réponse pour ba position yo tunaka kita nana action mikambo osola nani osola kina nani ukavya kipapi kiki patrete ndelo bike na mbongo teme bandi baboko kene babiki akabaka te olaksaki mwana tango yaki mama l'argent olaksaki mwana tango yaki tanga bimi kuna question na bonso question ba otesa ko seka lubi j'ai vu maman là-bas avec l'argent côté est-ce que bike nani le côté nana pati mwana ndelo ezangaki waza matoi ayoka samba pambola ko soir yoka ndelo mama likamba ndelo yo kurma be ekolekela bato na ba patron bakomikuta maki tozaka nde bazoba nazebisa yo pasta moni kuro ngande pela ya kotanga na soyi kuro na ba patron bakovanga misu na biso même so mama bana nde so ba vraiment ba non jo oya zwaka wapi batunaka ozwaka wapi na ba musicien na ba nani ba ke toza ba zoba kengela mama wa yokia kengela ndelu nazo betro masolo ebo wa bomo ninga kaserela soka ya kasi ya mwana te
ami intimité. Na lobby kasi pona ni. 2 mois kaka. Yenda ezaki na confiance. Afongola ki porte, alongola ki mundelu. Mama. Eh. Batu fo bayeba. Te batu fo bayeba. Kokendo nuna ebombi banzele be. C'est ça. Pourquoi chauffeur sans me mutu kati ya komisa nimba katata yoki pongi? Komisa vibo. Konimba même na famille na bakamara. Na nimba kite? Konimbi accident. Combien on a le bien? Banimbi. Chauffeur sans okende, misu na vola. Ata biso to lali. Ba kliya balalaka. Tia okoma. Vision kolonganga. Le kumu po bango ba pesa na frère chauffeur fungani na kimisa bango. Pongia chauffeur bana pa ba cliente. Si. Bako mata su lobité. Oh lalaka, anga komisa biso. Alalaka camion manœuvre. Mais wa yosiko. Veillez. Même babeto masolo, olo ba misu liboso. C'est ça bongo te soko talisi mami mabe, même famille na batutu, talaka liboso yonde ko vision. Amen. Ba aussi la bénéfice makambo c'est la po bali alipa na yo. Otali mingi tutani, ba seki bango pe basi choc. Ene belé ko famille zindi. Sololi. Babukani makolo. Utagi simazu choc. Vola projet. Utamemi famille nga. Kokoma kolia na bino e utaka na ngapo vision zoke. C'est ça. Yomoni yoka kuru. Nana kenzela ni boze la tokoma. Boze la tokoma. Utimbere kona lobi. Ya li solo yo yeba kyango tete to beta li solo so tokoma. So tokomi. Olala kate so na lali kamete mina nzela yoka muto ko regrete. Tokiena maleta mama makambe bela kote ya batu fo ba comprendre ka natalaka. Mbongo yo. Tuzo zoe mekeba. Uko nyoka malero simbi ya treri yo akipa mutu musumbanga koti o mabini. Yimo kombonga banga bato basaila kai. Sika boy. Mama. Moye. Aiba ki o mutu malamu o to zizoba o to boma mbongo. Bakate. To kende na biso. E bonga peso so bien limwa. O to sisai. O to sala boy. O to sala boy. O to sa to lomba. Ndenga kuteli yo. Ndenga uyasko sakana yo. Mbongo. Kandi otsaka kasi confiance to pesa na bana. Makamuso bandi ko aboyi ondimi. Lile ya u. Ngozo so ba 100 francs o ebite ko koko ya lobi. C'est ça. Sans sortir bisanga. Ba ko kepe congé. Na ko za pete lobi. Ba kuta boboto bolingo na sana ngote pona bango. Se ba kuta pena ba biscade. Mais maka bana lokwa musa soda menanda. Akoma bongo. Elo bien moi kaka. Bien nzala joie. Usengi bezate zwa oyo. Elle me mesana ti asinda ba na boko somba miliki. Miliki lobi. Oui. Elle mo sabu. Maman zala wana. Amonaka. Faciliter les kate. Sei ngoko zanga. Kota ko zanga bozwa maye. Bo kamwe eloko moko te. Se bo moni lixi normal, bo moni piaka normal tolika awa. Mutapesa formation mama. Oko ini sabana kana congé. Bake kamwa pa makulutu. Ba yinami po combien ni. Or bana ba tuine bango bien. Pour ba mona ngote. Chez nous pas comme ça. Pourquoi vous mangez ça? Vous voyez congé à kochola. Et sili. Makambe baby. Bana sinta balia kande ndunda de. Si yo polele. Question musubana kande balubaka ya onde yo la tabe. Asa vanta. Nakuta na bango na mabete vanta rani. Yango ndiko tika bana lesi ali congé le kate. Ba famille mingi otoza o baleka babola makasi. C'est balandela ka biloko moya se. Ela bilo musibola mba mabeba na babona bango kolia so ekominga ngambu. Wewe mundenge. Gwende ko chola ngaya. Ntapekisa bino mama abino ngo kabola famille. Yango bokoma boy. Alors mama kamolo ko so bwa kambwa kele ba pesa trasi ba bana. Nati na bana ba congé na miminga ngambu. Keba. Son ya zolo saba mona nzungu. Batimbeli ke mikila. Yo kama kambo. Nana kote yo boy. O sololi. Makamba mike. Oto lati na mo ba be, ba porte d'entrée. Ba congé, ba boy. Amoni boya ka yambi. Ndani nga sute. Koma na musika. Nalinga makamsu tinda kambongo le belayo. Eyo na yaki te mama na tindaki. Ukoza kutu valeur ko le kabatu bayaki.
tika bapasta ya mamuna na kate evanda tika makamso komelo bombe mtapesi mbongo bango baya bapesi na batem pour la sécurité à vie na tini pour na membre famille mais le comme nangi ozaka ka po ebele basa ko angati si so ina ye uzasoma be muso ko mona kande na komi alati zuwa na tali papa na fête ndeko prouver biso c'est que le papa fait research pour na boy par exemple ati muso so yo yete ba fête ne sem et ça bon so yo ba ko mal à l'aise ato ina di papa lati couper mutema ka passe c'est bon banga kaka ye bomi ba on bu pesa invitation na ya nero ka ba kinso minga nalata kitoko mabe nalata mabe mabe moni boya katinda mbongo kendaka na place bato baara moko bokuta comme to ka jalu kuna azate kala bongo wa yoki challenge ya mabe utimbelige teno kenanga te na salela moto on a koma te boy o salela na bomba nga ka intérêt na ngapo na pesa bino pe kimia mena na bino problème te mena koma ka mabe na nyos kozango bato bakelela place baza mama baleka ata bandoki na motema mabe ndima ta ndoki abuta ko tubela kana koma kene erreur oya fara mama sika we pasta yoka ba tuka ibela fara oya yoki ayo oyebi bango na mona bora mama tanga na fête etale likaka omona te photo musu bakangi oyo zotala bo mema comment na moni yoka elele cha échanger ndire ko besa mo maka tina matanga tina fête namona ngo pesa ko za l'aise ici là bato bakende ko se placer bato bayibe ko bakima en 20 points makambuka ko na ya mabe na ya te mabe na matanga mabe na na fête mabe siko na sani po mina kende place yanga moko azanga bato na bato bato nde babe ba dikola musana ngezo sunga bango me bazoki na nga mabe me bazolia na kombo na nga mais présence nangi comme bango sunga ngambo moi na sa musika na tinda atamso alinga omona na te ba osepela po yete rivalité ezati soko ye mitema bango baby makamto loba kako yo kolata nde kuswa bango oya bango osai lokote pourquoi soko bongesha iko makama ato sembelo kwa 1000 francs osa akabu bonka fuba yoba kwa zuwa iya jongo yani ndaka bisenso ala saka ya ye babona pasi ba ebele kwa na sola biloko tika bona matembe musunya te so ile kana tanda ata Thompson pambo simbi ala saka ni pa liaka bien zozo tumisa bomba bati mabadiko la fufu po gwa fufu échanger nzela nazo betelo osololi taka pasi ba mena ba chembo na munenge masanga pi baloba bani yokati biso melango te si tu mélanges bien nyos n'est non pas prouver vraiment n'est non pas pour mais pas bien bon mais comment bien na tunité en pesi bino pas si mtini maman nzamba pambola yoki challenge makasi pour des grands ya ko sarana te o pa likolo Capage TV. Capage TV.